Depuis quand? Et c'est parce qu'on m'a dit na président, mon Tata lui était mon mwindo kwa Mondele. Et Mondele kwa mon mwindo. De Kamwana écouté 30 ans de prison ferme. Batata maman. Nzambe akosabate. Papa apesi elaka. Ne mon mwindo kwa Mondele. Pana kwa transformer sur la porte. Papa t'es allé base. Le Fossonabi sur les bases à mon tour. L'Afrique est le berceau de l'humanité. L'homme noir a il y a des tata, il y a des mamans, il y a des tata, il y a maman, il y a mon toujours. Il y a des tata, il y a maman, n'a pas rouge. Bango base, c'est pas nous qui nous montrons. Donc nous n'avons c'est une réalité. Donc il faut de la recherche. Donc il faut réellement. Mutu mwindo azali base ya mutu nyonso tu azali wanakati na mukili abutami na mutu mwindo na tambuli mukili mubimba nzambi asali kasi na découvrir dala na Australie banula na Australie soko kwa na kolela kate okolela lai na ibakite kasi tamu su papa ni wamirai yuko na Australie na kwa na Australie mais papa n'a pas compris la cour de l'année. Papa des amis musika. Mais pression de kaki. Voilà le papa. Il va devoir faire ça. Non, c'est un bon wapi. Oh là, qui est ça? Et en 1980, la Sanzayame, bâtiment à bâtiment. Oh, il y a pas de tradition à Australie. Vous voyez, nous Australie. Batata maman, n'a pas ici papa en Australie. Dans le 12 mai, à 7h15 du matin, nous avons en Australie. Nous avons Bamundele bakini mbangu baye éminence. Mais vos frères vous attendent. Mes frères à moi. Mes frères à moi. Oui, ce sont vos frères qui sont là qui vous attendent. Mais nous à moi c'est parce que nous connaissons soit le nouveau Bazalero. Nous va vous donner un temps aussi sur le kilo. Mais vraiment ça arrive au moins besoin à salut pancarte beaucoup besoin de la paix. Na continue formalité. Oh non, c'est là que na kuti ba mungu ba mumine. Vous avez mon aime le cola à Kinshasa. 3 500 000 habitants. Kasi ba mungu ba mumine. Na kati na mungu la bango. Aba na lombashi. Même ça vous bamundele bazalaki awa kasi okomona tete nyonso tu bamundele bamine bazalaka bamoi na kati na mokili na bino bato mingi bakutanaki awa na 51 ans bato ebele baezali mokili mobile kasi kuna nomere oyo dans une ville de 3 500 000 habitants kasi bato mingi na mokili na bango bato minene c'est pas possible. Yo faut que ça la manque de possible. Ntina nini to boyo yo sale mwana mo mwana pa possible mwana. Hamba ko moni yo sale mwana mo ke. Eko kakile yo sale mwana pa possible mwana ko mapaka. Ne ko mapaka nini. Dangwana na 1980 Nazaraki na 62 ans. Na 1980 Nazaraki
tete yo papa Simon Kimbangu azali kaka bana bino kuna na Afrique ebisu ikoko na musulmani boni musangai makaba bino bolobi papa tutu koyaka wate mais biso toyibi papa Simon Kimbangu awo akoyaka kokala biso ekasi bino surtout yo moto tikali musala okoyaka wate vraiment ntango baleli ay ngai soko mwana muke azali kolela na kolela kana ngai te oyo te azali na age na ngai ndenge na azali koya soko azali kolela na kolela na ngai te kasi soko mutu aleki ngai age obe soko na mwana mutu akufi na kolela kana ngai te kasi soko aleki nga age leli ebe ngai te na mwana boya ina kamate muswara na chimbo swada na bado kolela mwasi na ngai ya mwana katenga na lela sika na bado kolela hiyo ndio bado kolela ndio ndio kabili na ngai ya tanga mimi papa lela kate sika wa leli ale bangu bazara tumina bisu samu hai kama tele wana ala kwelo kwa bamungeni yote bado kutana ndio ndio kulele ngai mawali sali ngai anazungana na mimi ndio ndio la mondere kwa salama ufe kama tena kuona bali ngai no est-ce que yeye mzambe asara kwa kabisa na Afrika na mondere etu kuna mtakatifu na mimi ndio salama ndio na salama ndio kama tena madele mambo kama yale ndio katika hiyo na ngai ndio vraiment beaucoup de la vie qu'on a passé là parce que c'est une histoire il y a 200 ans je dis bien le 12 mai 1980 bango balubi il a 200 ans biso bakumungu awa na Australie tozalaki 14 millions babundelo bameme biso civilisation bazalaki 200 kasi lelo oyo bango babundele bakumi na 16 millions d'habitants. Et puis c'est moins de 300 000. Moins de 300 000. Bakatara ba mama. Mungu mwingi wa wapi? Makamu msusu. Madame de Ville à la China. Quand on est à exterminer la population noire. Mais le peuple en Afrique du Sud. Ah, balinga na biso comme na passe. Ah, balinga na biso comme na passe. Na kwa kila image de moi na Zambie. Et tu vois que dans Sud-Afrique, ba kumwino kuna namba kuna ngai. To kwa na bana braza. Mais ndenge kwa pesa ya Afrique du Sud. Ya solo na mwone mpati za na kwa. Kasi bikamomoko. Kuna na Afrika du Sud maninga bayi jeyo bala mungu basali ba foka be basali ba medecin ba mungu basali ba professeur ba université basali kasi silo mo ko ba liberté mais kuna na Australie ko mo mo basali 6 ans primaire te muito asali 6 ans primaire na Australie basali te ba mungu wana kuingia leo sasa Mungu mwingi wa nafasi toka na Egypt kwa Mungu le papa chinois au na mema jao kwa ya baka yake yao ne sababu na tarafa hii basi hata ya kwa leo alikuwa ni mwoni ndio mtu mwingi na yeye na kuto nwa kwa na yeye na kuto kwa biru bugara kan kula banyamado bugara kan ali ko manze papa shuru to nende ndio ndio kula kulia alinga kwa kundi matende bisu batu kula na banda kula to kulia kan kula batu kulia papa shuru ya dunia bisu bugara kan yeye na mosi ngai namba balambo yo kwa ndio ndio mo bema bugara
kaselinga na kuyana mkulima yote kwa kwa buzo buzo na kuna kupata buzo kwa ndio na basi okay hiyo ndio ndio nalala katika ndio bado baki na hiyo kwa kwa tule tu ndio ndio kulala kwa ndio ndio kwa mzee baba sasa baba huyo ngana hivi badala na equipe ce sont tous des esclaves liberté de pouvoir na yo tena nganaanza na tena nganaanza ndio ndio kugira kesi kama hiyo tena ukisoi soko ngana kulala para na mzee d'accord pana ni ndio tata kwa hiyo bapona jete babasema kama watoto atikana wana kati na koropo au zile mwenyewe kasi mambo tangu wote toa na zarakia wa azali na kamba azali na kisasa azali na bongo azali sika nyonso tu kasi yena hiyo mkamona papa sasa baba baadhi message ya elimu ya kisasa kuna mtu kabisa anaweza kutumisha kama kimbango azalewa kisasa akaendelea na hapo hiyo ni kisasa bado kuna hiyo ndenge nini akomna kile kisasa bado hiyo mtaona ndangu mwisho bakanie nisika mitano kuibate mtima tena bakanye na Bwende bakanye na Ikapera bakanye na Katina na Madaka bakanye na kisasa hawa na kumbasha zalia bakamita basiri kila kitu kwa naira kila dunawa yoko ganera wana ndenge nini kimbango nungo kuna bakanye wana kisasa ndenge nini yeye yale kivina nini yoko dile bakanye kimbango msusu kuna yeye agane yao kuna nekasere bali ndio kuna grama bao bomeni masanga kimbango tokanye agane yao kuna na bono wana dile bakanye soba ndenge nini wana oyo kimbango bakanye kuna kimbango agane yao nikasema kuna kumita ndenge ni kwa hiyo kwa hiyo la mimi ndio mtaka kwa hiyo ni sanki kwa hiyo ni kama ndio baba kwa moyo kwa wa ezanite hapo sio kwa ba ndio mimi ndio tokani kimbango watika tukoya na hii kwa hiyo kwa sala ekonomi kwa kama kimbango tokani na Bwende bote ile na kisasa oyo kukami na Ikapera bote na kisasa oyo Mbandaka bote na kisasa oyo joto kambia wana kisasa tokobina kuna makamaka kusiti sabuna na lukumba na hiyo sababu ni kama te bangu bia talega hapo hale bakamati bangu nini wa kumi na kisasa batali bangu ndio mungu bangu halasi badala bangu mwanzo ile mungu moko sasa sisi kama nini wewe ba mtembele ya mwisho sina kaka sika sikao ale bakamati babati mungu wako bako mkono papa sababango hiyo muda sana kumuneka kasoro kaka kasoro ndio azara kama sesere hapo tangu bakuli kakawa hata na yemo kwa bangi ndio so wakati mwingine kasikimba mwenene moko mulai moko ile na bango ndio tukasema kango koro azali kwa nakati naenda kwa nani ale bakondio sabali ni utala kasema kango kama sala kuna mungu tangu kuna na fungu nenda ya kwa nini ale adini batari ni bango ya simitabu basetu ale akomi moko ngere ni mwa
kasika bakile mekimbangu dikamunini dikamunini boga kutuna ngari kamunini l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Asie, Océanie. Et ça, les Philippines, les combien de continents? Il y a 7 continents. Oui, c'est le continent de ce. Ne va pas se faire débattre avec les belles. Et vous avez 16 continents. Mama Tata. Bon, parce que au moment où moi, cassé pour moi, on va dire que la société va être terre. Tous les pharaons, ce sont des négros africains. Parce que oui, il va y voter. Et puis, il a été berceau de l'humanité. Ezali wapi papa simukumbango lungana nkamba aye kutikala wa ale sinzidi pone nini batata na mama etikale moketo koyiba bali etiko kudepole ba sekere wana na kanti ko wana isi lubami to kudepole ba sekere wana to kitira mutima temple ya centenaire na shaba en tout cas ce que vous kukate alors mawai kusala nzambe tata kole yezo musanka ndenge mususu ya solo bato na mayele mwana moko asaraki école primaire na ye awa na biso asali sewo alongwaki awa na ntina na mpasi or que boyibaki ye te mwana wana azali savant toyibaki te mwana wana matabato oyibi ye mwana wana komone nani kipo il s'appelle Kipo, oui. Hier, avec moi, la Shaba, Kokamwa, à Salinaye, humanité. Kasi, Daninga, Makamosus, la Kamapati, Nakamosu. Manawana, Azali savant, à Sali 2 ans, Séo, Awana et Konabiso. Mwana wana mayera moko ifungwa ni na yeto kamwi abandi ko bongo sababu tuba tango susu ndena ko kaka ko memaye kasi dikamu ko tarana tango nyango ye mutu ndengo na soko moni ye okundimana ye tele azali savant pabate vraiment soko tali ka kalobia oyo mokose do ye le koni nizana kati asali humanité te kase nzambe apesi ye mayela ndenge mususu mutu wana akomi na kisasa abandi kubongosa kama biloko muke abandi kubrikole biloko muke aye kusala mwa poste moko ya ndenge mususu poste wana azwaki asalaki alakisia moko na campus bafamwi yo mwana oyo ndenge nini okokusala eloko boye nzambe atindi ngai nabongosa ya solo abandi kubongosa tango kama ti discussion na ba professeur kuna na campus na biso sasa ba professeur wana ba déclarer yele solo a inventé quelque chose oyo mutu mwingi wa sarakate
va applaudir, va pétiller attestation d'invention. Eh bien, atikala ka sika wanate asali ndenge ba modèle basara ka asali jeu de lettres. Eh bien, kanga nakisango na paya bakonzi bakamui ndenge ni mwana oyo yo salake kala kwa o na salake na université na salake na humanité na salise kaka kuna na école kumbangi tunachaka na Lubumbashi ndenge ni oyo bapesi ya teso zimba atikala kaka isika wana te ale ayoko bongisa oyo moteur ya voiture moteur inventé biloko na ye abongisi moteur ya voiture wana ekotambelaka na masusi te ekotambela mpe na essence te bele pression ntango baingénieur allemand bamoni yango balobi yo mayela wana ozuwa alobi botuninga mayela yango ekolobaka na nani o na nzambe yo mutu mwingi bakateleka muboyi osalaka université na yo nde natananga université osalaki ekalasi nini nasali kaka seo ce n'est pas possible ale batindi ye na campus akei kosala mpona adefendre eloko na ye bamoni le vraiment sans précédent moto asala voiture moteur ya voiture carburant te masuti te eh bien kuna akei yango na campus bamoni le ezali grave ale batingili ba ingénieur baaméricain bafrançais bajaponais baalemand wana bazala professeur na campus ebiso kusasa donc batiali balobi ce n'est pas possible ale babali kopesaka ye mbongo kokorofe akima yosa ye kenya na mutimuti awa ai ili bato mwilo bakoboma yo kima abe lokola azalaki na mwasi baboti ye mwana abie ntango ye aokege batine na poto lobi bakele kotokesanga na mayele na ngai aye kokima esika na ngai bikamu nini na mwana oyo ale asengi bateknicien na ye baye batali balobi vraiment komoni yango nanu te alors le président de Bumbaye mais moi je l'ai atiré na ndako bamundele bakuyela kai na 2h du matin mobana na yoka mobana ngai ya funga na yako mona ba tuste le pardon l'acte abakama timbongo bapesi l'acte msisi kama mobana ya zali ebe mukolowana ngana yiba kete na buku ale bakai kuna ba lubiete papa tini bisu yo kumana na kitu ekipo na buku ba ni de papa butatini bo ba verifiete ba nili yeka ado ba ko ba ko kunda ni kono chala na yo dal ko na yo saba mo bimba o tikara bonye ba yele ni yo ba ko ndote na yo ko papa ndenga ra tena na sika mo konji moye de mission kadi ba influence ti na wo gaga na butu wana ba yo kama te pour une destination covid banda di makiti ba memi yeti na Canada kuna azo la kama yele na ba mundele ba kama ti mayele wana ba ruwate yango ba bongi ba kwati na bango ba yele bon ceci tomoni mais ce rôle bien on va être au communauté canadien pour que tu me sous na Zaire te ya le ngana zali Zaire na kema moi c'est le but qui kana na bitu wali ya le bodi misalai ngai na kutikara wate mashi alelu mobana ngai kutikara wate sala na mbongo mais d'accord kasi ribo so mukiri na ngai moko
moke tata wana lokizila atimi le biloko yonso moya memengo ezalite isigare kono esikatikawa akomi kaka lokola mawa shaba mwana mukebe oyo akata kobongisa biloko ndenge wana abongisi biloko mosusu nga moko mpe basombi eloko moko ya abongisi mpona kokataka banzete monene oyo ye moko asali mais tia kaka na nzete monene ndenge oyo koyeko wana quelques secondes yango ekwe ye moko abongisi shaba tundina basaba ekasi mutu mungu alongowa mawa tado kaka nzira mpate toto kodabino ikamwana sizana ngaite soko ngandele yeta tulisini angwara ba mama na watata bali misangai na lugi ngumi antuka notali baba to komi déjà na 15h moins 10 minutes banana na midi et demi wana na banda bali misangai sikatikawa tukutala masara na misu abande bakojibaya tokia ibanga ya na konzame temple du centenaire tokia na shaba pourquoi temple munen nankama temple mibale na shaba pourquoi bayi bakaka tena de kambwana na kumula toto mwa ni musan amen. Amis téléspectateurs bien-aimés dans le Seigneur, en suivant son éminence Diangela Coutima, il y a un élément important qui sort de ce message que nous venons tous de suivre. La crainte de l'homme noir de voir l'homme blanc venir l'évangéliser, c'était pas le fait de le voir entrer dans son territoire, de prendre possession de ses avoirs, mais surtout l'homme noir a décrié son plan diabolique, celui de la désorientation spirituelle dont l'homme blanc était porteur du virus. Ça, c'est ce que le chef spirituel a dit. Mais après cette adresse combien théologique et combien important, le chef spirituel, son éminence Diangela Coutima, a procédé à la pose de la première pierre qui devront donner à la province du Katanga, à cette époque au Shaba, dans la ville de Lubumbashi, les temples du centenaire, à présence de l'ambassadeur de chargé d'affaires de l'ambassade de Belgique en province de Katanga à cette époque et représentant du gouvernement congolais. Mfate tokoma na ba compromis na makambo mazali koleka ya solo ba trouver ba solution et après pamba te di kambuana nazali kulubaka na binu mokolo na mokolo soko to senge na bisu bulimbisite